Dans tout ça, Gims va fonctionner. So pour ça, il peut mettre un sol. So pour ça, il peut mettre parce que avant la bakaliki na nenga fonctionner à peine nenga na il y a na mentalité il y a bateau oyo bakoli trop na Europe donc il n'a pas parti pris na bino bozala soro solisi nga na oyate wane zo engager ka biso mais na makambo kaka o ba congolais kaka o ba matisaki ke bokomisaki likambo ke boye Gims na fali boye kaka ke congolité mais ba dur na ye zalaki na makambo ke o esengelaki ke a boycotté koya ya Emmanuel Macron awa ndenge makambo kendelaka et comme la makambo na ndenge ba polémique biso to mega ko chat tuba na makambo na biso na lolenge o biso to fonctionnaka. Bonsoir à tous, c'est ce bon vieux Gims en direct de Kinshasa. Je vous donne rendez-vous demain le 5 à l'Esplanade pour un show exceptionnel pour la francophonie. Et Ferrigo là les 6 la clôture. Mais j'essaierai aussi les 5 pour voir mon frère être Gims. On a eu Gims depuis 2008. Oui, représenté la première Zénith Sabafa Brigade Saba de Flic, Naba Café Rose. Oui, représenté Gims, ou Gims soit les lotés. Gims soit pas de difficulté. Ils ont engagé. Et Gims n'a fallu, Bazalaki à bon terme, Makamouna autour appréciation, monsieur Zalaki a fallu na Côte d'Ivoire, tout le monde a eu Gims. Mais ça, na Makamouba européenne, nous surtout pour la Contagae, nous avons une photo sur 2 ans ou 3 ans. Bazana ba kaliki na 6 ans. Bazana ba kaliki lité ne biso to fonctionner na makambo ba parti pris au Kamboué et on ezaki ki congolité ne biso to fonctionner na makambo na biso. Mais ya azana lo lenge na ye ndenga sala ngani ndenga fonctionner. So ba kutele on a faire le ba dagi na fali. Prépare na makambo ya Gims na fali ba Gims ba yebi ba politique wana te quand on a caro banga ba yebi makambo wana te. Ko ko approcher ba rozana. Lobby siko soko moyen sous ou soit il est le monnaie ou soit il héritier Watanabe na Gims. D'ailleurs la question que ceux qui bossent na bata bossent na bino na bata. Gims azali muta mutute. Pour Gims c'est aller là qui fait lobby ba featuring na ba tout temps d'ailleurs le côté ba pimé la qui. Lobby Gims c'est alanda ba wera le lopé na ba wera et comment peut dire distance. Donc tout na ba photo musu da ba Gims ko bazala na ba wera ki ba vandi sakara de gouta na nani gwe Gims alanda wera na ba Concorde bazala partout pour l'année. Il faut présenter pour la visibilité. Et l'euro. Batu bayate. Obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec Given. Bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bango ya mukolo fait tilata mabe. Maison Given. A bon salibinoté, a tchelibinoté promotion congolais à Pamba. Maison Given. Badingamboka Boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given. Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolis solo. Salut à tous les internautes de la chaîne Congo et c'est mon officiel Plus Télévision. C'est vraiment l'heure de votre émission, le J-Show, hein, une émission qui vous actualise, qui vous donne des informations à tout moment que vous voulez. Un grand merci à toi, Berly Vunamete, qui est derrière la caméra. Pourquoi pas à Armel Ombo, l'assistant de l'homme. Hein, Armel Ombo, Azalasso, Berly Vazanate, Yim Tazalawana. Pourquoi pas le général manager Clovis Filpa. Mon papa, mon thème, ma maman Doris Filpa. Et pourquoi pas la grande prêtre Maya Moto, Maya tout moi. Hein, le seul griffo, Torola, Tana Loma, Naba Mikolo, Torola, Tango Nanko, Torola, Tango vraiment, na Essengonio surtout. Jamais na robot sana. Le boss Gianni Tambou Business, hein. Sozan pour ce somba basket, jean, chemise, veste, téléphone. Il y a une seule adresse qui est Maison Gianni Tambou Business. Dans la Moiro, numéro 52, commune de Kinshasa. Rapidement aux Zonayo. Boss Gianni Tambou Business. Je ne suis pas seul sur le plateau. Nous avons Conistar au Boromessanande, Bomonara Balong, Jambayam, Pakana Biso, Boromessana Pesco, Komonara Conistar Nabiso. Nous avons Conistar Torosola par rapport à rencontrer un maître Gims na Ferrigo là. Ils ont uniquement rapport à la musique, tout ça lango na beat moro boba nuire artiste moko to va pesa artiste moko parce que tout le monde qui a miti wana et koli makasi na moment où maître Gims
babebani na Fally Ipupa. Malgré balakisa biso beauté que babebani, biso tout ebi que Fally Ipupa na Maître Gims courant ezoleka pena pas comme tel té. Je sais pas si Berlin Verngame était déjà prêt à me manga et peut inviter dans Naï. Bonjour Konistar. Bonjour Zéis. Garçon oya molili. Ya molili na nenga ténèbre te mais ya mwindo na nenga ekendela toujours. Mwindo pena net. Donc Clarisse Loutadila, Clarisse Decanto, Nathalie Loutadila, Chaga Loutadila, Ami Godje Loutadila, Bana Mamé Meli, Claude Moseka pour son moyen de Souka Mindele, Chirac Nikita Cardozo, Cédric Luzindala, Landomba Sikolo, Adana, grand-père Godje Mouteba Doudou, Yayoka Vovo Yayoka, Pichu Kinzen, Charge Abana Fokobel, Bob Denar, JC Makwambala, Ndege Makamore Kendaka, Papi Matalata, La Matos, Dakosha, Gigi Dakosha, Kolo Adana, Nyote Zala, toujours na ndenge ya limemia. Et là, n'est pas là. Rapidement, actualité oblige, photo solo lango. Tout le monde rencontre Maître Gims, faire rigola, comment il lobby malamant, faire rigola. Et ça, pour renouer artiste moroto, pour avoir avantage, il y a musique. Pour tout le monde, depuis Maître Gims n'a fallu. Bakei na moi bakerel bazala moi ba mésentente qui pire comme na ngambu moko ya faire rigoler les appo na reconnaître artiste moko to ba yo kusamninga moko pasi teza bosala ngo pour un avantage de musique congolaise. J'ai au moni dans tout ça na vie mono yo oyo abotami na Europe bien oyo na Europe dans 1 an ou 2 ans bazara na mentalité moko boye différence na biso. Ndenge biso bato tobotami na kin tokoli na kin toza na caractère ya kinois toza na caractère o tobotami na époque o ya Mobutu ti mboke tokende bien et komaki na temps moko be mboke bebi bazwi tomate linzanza kaka ya moke wana bakabolongo par deux bazwi sachet batie tokokaki soki kosomba bazwi boîte ya tomate mbala moko jikute et komaki kaka difficile ke fo bakata yango katikati biloko ekomi lokola neti mai yango pe c'est na comportement biloko ke ne bouillon pour nani ke et belé de la ki yako sanga dans tout ça et loko nyo surtout ba Gims de ba koli bongo ba na parti prêté biso ne ki kinoiserie na ki congolité to memara makamuna biso na lolengo o biso to sala nini poto kanisaka mwana botami na poto soki papa a foutele Minerval était papa aya kotala une école était papa ça il a suivi na ndenge ke ya ba parcours à vie na été yebaka yango ke na vie soki mwana na koli lelo na fortune a no rappeler père ke bana opeso mbongo pona to pesa yo posa nini yo bokolanga te mais biso bato to koli na kini soro lobi bongo camarade papa lo bage mwana za impoli mwana za na malédiction et fonctionnera bongo siko na muto azalaka déjà qui na makambuke makambo ele karabiso na kata Congo ba Gims bazana ba tendance na biso na te wana photo za la ma vrai tango Gims ya radio na départ bazara na Fally Ipupa faire rigola et zarape gete akiko lukape Gims mais au mona ke azuna epé tenté pour le moment wana tonde au mona pe faire rigola na Gims moi rare par rapport à né comme lelo Zéis au moins na vie de vivre be ngana ebi Gims depuis 2008 oui représenté na première Zénith ya ba Fabrigas na ba duplique na ba café rouge oui représenté Gims o Gims so alelote Gims so pe ba difficulté otoyeba Gims so ba difficulté na pe bazala pe na ba Fally Ipupa bazala pe na ba faire ke pas no zala na endroit na bango ke ebi kete série wana ki combattant privilège ezali na makamuni autour communauté na biso ba ministère na biso bango nyonso bazala ki même moral mais tant on va faire combattre et ko beta ba orchestre na biso nyonso tout wana ke ba concert ya ba Europe ezalaki souté ba Bexe ezalaki te ba Zénith ezalaki te ezalaki pasi ke pona communion na ezali surtout vers ba Gims mais tant ko tomber que après 2011 nini au concert ya wera na papa wemba ndenge rataka et que tomber que te ba Gims pe ba osam ba ko bimalelo ba ba Gims oya lelo da tout ça tozongisa ba Gims ba fonctionnaire be so pour ça ni pemena na bango bo sol so pour ça ni te bo solate parce que azana ba kaliki na nenga fonctionnaire pe na ndenge na ye azana na mentalité ya bato oyo ba kolitro na Europe donc il n'a pas parti pris na bino bozala soro soli sienga na oyate wane zo ko engager ga biso mais
na makambo kaka o ba congolais kaka o ba matisaki ke bokomisaki likambo ke boye Gims na Fally boye kaka ke congolité mais ba dur na ye zalaki na makambo ke o esengelaki ke aboyi côté koya ya Emmanuel Macron awa ndenge makambo kendelaka et ko memela makambo na ndenge ba polémique biso to mega ko tia tuba na makambo na biso na lolenge o biso to fonctionnaka yango mona ke makambo musutu photo gardara bande lelo o sori ye ke tam so ayebi ke ba robeta les mêmes jours na faire sori les mêmes jours te moi je sais pas pour na bi calendrier na bango te ndenge bazo fonctionner na minute sori ba robeta jour mo kaka ye sori ke Gims pe approcher ki faire soit faire approcher Gims bango ka ba yebi ka na ba réalisateur o bazala ki na endroit ndenge faire na Gims basani bakutanaki mais o biso to kanisela ka bato na o bango pe bato ko kanisa o eloba na okite ve na ngama na pesi mbote alingala tanga kombola etela ba émission na ngai moto so kanisi to ba kanisi la o mona pe faire pe abeta pe na kati pe ya Sylvie ya Sylvie remix so kanisi to ba kanisi le meza na moto abimisa da Joanna Zali papa na Arabi papa na Saint-Sana papa na Exaucé yende koloko pango donc ina vi mutu na mutu na ndenge akalikila makambo na ye pe ndenga za bongo azana makambo oyo ye akendelaka makambo na ye na lolenge na ye wona zo ko engager que Gims na Fally bazalaki à bon terme makambo na to appréciation muso ezalaki ya Fally na Côte d'Ivoire to mona yi Gims mais zana makambo ba européen nyo surtout pour na kontaka ye ndenga kenda ba poto sur na ba 2 ans ou 3 ans bazana ba kaliki na 6 ans bazana ba kaliki litene biso to fonctionner na makambo ba parti pris au Kambwe et on ezaki ki congolité ndenge biso to fonctionner na makambo na biso mais ye azana lolenge na ye ndenga sala ngani ndenga fonctionner so ba kutele on a faire le bazaki na Fally mabezawa eza wapi de o biso to kaliki biso pe tolobi mabete mais tolobi ka ke kosangana wana ki pire o ba komi nango ezate pona ko nuire mopanzi moko yango makambo yo beteli ngai hier soir tant on a vandi be muta tindele nga auto image yango ezalaki Élysée Voka ndenge ezala kaka tindele nga image tala makambo ezo koleka leka boyenga habite tant musu ba yebiki horaire na bango ba robeta tant musu ba robeta même podium oya ko banda oya ko succès bon robeta un jour avant Gims robeta un jour avant faire bon c'est ça les problèmes c'est ba kuta na héritier watana belelo lelo on dirait héritier après Gims bango mbale moko betara liboso c'est ça les problèmes mais ça nango moni lelo dalaka pour kowe la temps ya bato bavandi le hier tozalai a tomoni ke wera abeti aibikete fona beta avant na ta robeta muta sukate eliko lo bateso yo muto abandi liboso yo leki bato eliko lo bateso yo muto abeti na suka yo leki pourquoi wera lo bikete Fabrice il faut na beta avant yo parce que lobi na préparer ba bagage samedi il faut na keneki sangani donc na rosa la tebe pour na temps ya rola la tellement que n'est pas été il faut beta na simanangai donc ezala ba organisation musu na kendela mais biso to kendana ngaka kete et soka beti mutasuka tera da supérieur ezala makambo ebomaki batu kala ba musique na biso nana robanda liboso e bebisa makambo ebele zokande ezana mutu mususu ayewana tant pour 30 minutes pour 40 minutes et na mutu mususu ayewana une fois tane la tongosa tellement ba orchestre c'est ebele et ami balé oya go beta pe e facilité be bato ba vanda pe misika ba yoka pe orchestre o etikali bato pe mususu ba yebikete to 8 ans biso doit tout près il y a pas du peuple autre dans la zone akini to dans lingwala biso dans biso pep to dans biso pepele to za na temps kozela fa brigade ezala mabete siko biso to kanisela ngo kala mabe yango mona ke orgueil o mobuta cha biso na mboka na biso yango mona emimanga biso na bakalikili mo ba fo pourquoi to le la trop mona ke mutolo bakete oza danger wana ezalaka kaka na culture na biso o bato mona ga danger ngana ko sala boité danger frère nanga Zeis ngane na vanda be liwa ya batebele o ngana moni na mokili interpellanga ma mebele donc na ba ke un jour que tozalate totika orgueil ke lobi tozalate dede foye baraka ke na barankino batino to ba oluka lelo soko kufi avant ba diversaire na yo e bemeno e yo ka soni presque au monde a été tout le bagage côté moé dans un problème mais moé dans un problème moé dans un problème mais au monde a joué muso marketé dernier bembe bimsama monsieur bembe to tokate ezoko lela ba mabena enyo to salaki na mokili e bima bo mona ngobo na frère nanga moko je la salue l'artiste Patrick Schengen
ya pese ba mbote belé et ana liwa ya star moko ya comédien akufanga na mboka o ah ba tutu bolo ba azale mutu malamu ta shenga na vanda bité ngala rolo batera mutu malamu pour nga salanga mabe ta salanga boy do amutu mabe. C'est ça le problème. Il y a d'autres part à Makambouana. Au moins, il y a des gens qui ont des bagassoni à taper public, moi, qui ont mutu, exact. Mais il y a mutu mususu apportera courage. Il y a des gens qui ont azalaki bien na boye mabe na ye ndeso azalaki na ye dalaki boye aboto la rabasi akabarabasi baninga aizana makamunyo tout le barrete nul est parfait. Maintenant ba barrete e bembezara na ennemi te e bembezara na ennemi na muto abombi makamuna kata mutema. Mais oya kozwa courage ya kobimisa kete na terme ba benga témoignage une photo de la rasiko na vérité ya koyebisaka mutu tanga azalaki na bomoi comportement na ye nenga bane ko vanda na baninga nenga bane ko akize baninga nenga bane ko yokisa baninga mutema pasi batu bataka na courage ya kolobama kamwana bazala raté. Yango mona kata msudo kovanda be misa no badaye akufala nyongo na yo. Mais so otali gara ba bien fait na ye ate nyongo ekende. Okopani nyongo o esa nini kete ekende po parce que so natali mutu wana babola mo ebela sa elanga de photo bosala makambutu. Yango mona ke bateau nyoso tout o bazala ke ba coopérer kina mo ya piquer crise que moi Hollande ke adaki na nyongo nanga $300 famille wa futa adaki ma amina ote. Ouais, adaki ma amina na yote po parce que mbongo c'est rien. Et ça na baté belé o nazo betara tolo awa chaque week-end kobanda début à week-end vendredi kobanda na kata week-end samedi dimanche ozo mona ke aroza na $8,000 mais akeko sala ambiance na ba boîte na biso to akino bateka ka champagne na lukuta whisky à lukuta mais andimi na yeke plus tard azo mona ok na comme na cirrhose de foie zo rende whisky o ndoro melawana eza faux whisky. Mais je préfère na alia. Mais tandis que monto bono go partager na même ba idée. Même to le baraté na kata gouvernement, même na kata cabinet ministre, conseiller ministre ata à 100% le la ministre était mais 75% ou soit 90% aza bénéficiaire na kata ya cabinet ya ministre. De to miye baka otoza. D'autre part na makambo ya Gims na fali, ba Gims ba yebi ba politique wana te quand on a quand bango ba yebi makambo wana te. O ako approcher ba rozana. Lobby siko soro moni ou soit il est le moni ou soit héritier Watanabe na Gims. D'ailleurs la kisi que ceux qui bossent na bata bozana bino na bata. Gims azali muta mutute. Po Gims pe aller là qui fait lobby ba featuring na ba tout temps d'ailleurs le côté ba pimela ki. Lobby Gims pe alanda ba wera le lopé na ba wera et comment peut dire distance. Donc tout na ba photo musu ba Gims o ba na ba wera ki ba vandi sakara de gouta na nani Gims alanda wera na ba Concorde bazala partout pour la nuit. Il faut à présenter pour la visibilité. Mais l'euro peut-être au monde il y a ma B, la musique na biso, ils ont netini N. Par exemple N moro bo ezorande net to vivre boy Zeis toza de na province qui Kinshasa to na 15 millions d'habitants. C'est comme ça un concert na kata province qui Kinshasa ça 1 million. Pour yo au monde kaka balinga yo ba soutenir c'est 1 million d'habitants. C'est bien conseil no chabango. Même na martyr au chabango. Même na esplanade à Paris du peuple 1 million d'habitants. Au chabango. Milité mais 1 million au chabango. Donc Congo toujours dans la limité pour na ki mutema mabe zo gande kala ba que ces alaki belé tout le monde wana ba no vivre bien. Les gens comme on a yo vivre bien, il y a mon passe. Nana mona mabe, il y a mon esengo. Si que to ke ne wa pina 15 millions d'habitants, il y a province de Kinshasa. Pour gérer bato nyo to ndenge. Pour gérer bango comment? De tous à la cœur ouvert. Tous à na molimo kete to lemba. Énergie de la qui nango na 19 ans et yango to na âge dans nango lelo. Ouais. Parce que to ke de to sani ke to lemba. Dans 3 mois ou soit dans 4 mois, comme en 2024. Donc, nos vies vont être berrères. Le 31 décembre. Après le 31 décembre, on va comprendre que tu Bantu bakomi le basu de Nzambe, ça est la biso, ça est la biso, à cause de la nengeni, le bino bosel Nzambe va devoir moko, et ça mutuna mako. Wane dara mboka na biso. C'est mboka na biso ça nini? Et c'est ça Nzambe va devoir moko be ça mutuna mako. Le seul pays où est Nzambe incapable.
eyaka mboka na biso na ndesi na point nini akosala nzambe akosala basalisa susu nzambe mokili au Congo lokola mboko lokola Congo deuxième fois akosala un jour nzambe akosala un jour nzambe akosala nini akopambula Congo nzoka nde Congo bato eza bien bato nde baza na kati ya Congo baza mitema mabe yango monaka mboka na biso esalaka nini ekendaka toujours na bazunguluke comprendre mboka na biso ekendaka na bazunguluke ekendaka na baerreur ebele yango monaka kete vie il faut tozongisa conscience eloko eleki conscience na vie na biso bahumain eza te conscience eketi na biso totalaka nini à droit nini tokoki kosuba defo toyeba makambo nini oyo biso tokoki kotambola nango parce que kete eloko moko fo tozala na conscience ke na mokili na biso toye libela te yango monaka makambo yango neti ndenge nini ezalelaka fo toyeba endroit nini toza toyeba endroit nini tokobongisa makambo ebele c'est ça le problème il faut tozongisaka conscience na biso na makambo ndenge nini tokokendele nango esala biso bien ok déjà kozongisa conscience mboka oyo selon ndenge osala lecture bamona nzambe incapable. Comment tu as incapable? Comment tu as pu penser à makambo na nyoso? Dans tout ça, église et bisara batu makambo moko boy ezanga mutu na makolo. Okovanda be église ezo yebisa yo kete nzamba otalisa biso ba voyage. Nzamba otalisa biso makambo ya minene. Nzamba otalisa yo Inde. Nzamba otalisa mboka nyoto ba otalisa wana bango ba vivre pe na ba vodou. Bazana banzambe na bango o bango ba kwayaka. Mais biso siko toza na nzambe oyo akela mokili na se ye ayebaka ndenge nini atambusa mokili na ye po asala déjà nyonso tu na bamboka tu mboka nyonso ezo ko développer mais biso toyebisa su nzambe un jour asala nini kia kosala na ndenge biloko ba sous-sol batia yango na budget ya mboka te biloko ya sous-sol so ovandi kaka boye yo moko na diama kongo na omona ngo te ba richesse ebele nyonso otanga na classe otikala komona ngo te sikoyo eloko ezalaka kaka na mboka na biso mpo makambo ekende bien eza kaka administration na gestion ndenge nini tozo évoluer de mokili na biso etambolaka bongo secret ya liwa ezalaki na bato bazalaki na époque ya Jésus ntango Lazare aseki fale batuna ye kete liwa ngo okuta ye na banani makambo nini okuta ye nango mutu atuna Lazare question wana aza te mais so otaye na église na biso mona mutu so toyebisaki ete nakufaki nasekwaki namoni batalisi ngai boye nzambe ayebisi ngai zonga na mokili talisa bato betalisa bato mais bible yango kaka elobi nzambe ye moko alobi ke eza na baeglise mosusu ngai moko nayebi yango te baeglise mosusu oyo nzambe ye moko alobaka eza na baeglise mosusu oyo ngai kolo ya mozalisi na nyonso likolo na se nayebi yango te mais pourquoi soki ovandi ke lelo ovanda na sekatenaire okei omonaki paster akufi bandimi bakolela dadi bino siko fo kozongisa conscience mais dadi aprometaka biso boye ayebisaki biso mpo ani bozwa image ya nzambe na image ya dadi makambo oyo nyonso dadi azoloba bino bozokotosa zoka nde nzambe okoki kosambela na intermédiaire sur te na age tokomi nango nzambe tokosambela na intermédiaire sur te oza na façon to ya koyebisaka nzambe makambo oyo euti na motema noki esaki bato bazala nzambe ayebi bapense oyo ozokanisa na motema na yo nzambe ayebi bapense nyonso to ya mabe ozozwela baninga na yo nzambe ayebi nyonso badécision nyonso to ya kofaire chie baninga kolo ayebi yango soki obimisi bato bakamwe mais oyo nzambe ayebi oyo eza na kati na yo ya ayebi yango ozomonaka ke christianisme accord 10 ans makambo ebele esila bato mo bakofanda na mabe talaka bible mpo omona yango ezalaka na mekato bible yo moko omemaka yango mais fo bayebi so tanga na Luc chapitre 20 verset 11 à 10 baotinda yo mais yo mona ozwa tante ya kotanga il faut batangelaka yo wana biki te bato ebele na mboka na biso eyekende bie te mpo baosambela nzambe na intermédiaire ye moko amemaka bible batanga yango atanga yango te fo bayebisa etanga na verset mais nzoka nde aza mpe na temps kie kobanda partir ya week-end abandi koconcentre ake awa Matthieu Luc ake boye tout ça Jean akotambola nyonso tu akodécouvrir mais il faut passer atangela ye mpe atinda nzoka nde mpe passer mpe na week-end apreparaka mateya aata l'évolution makambo ndenge nini eyekende donc c'est ça le problème yango monaka tomiyeba oyo toza mpo basakaka na biso te de mokili ezali ya bato toza bato ya nyongo nazobetela yo ya lisolo toza bato ya nyongo eloko wana nazobetela yo so okopana yango mpe okopana mokili ya ntina te
Konista, rapidement déjà tu as na biso, tu kende. Et logo pena ya mabe yo mona na mboka o. Oh, selon yo etungisa pena mboka o ezani. Dans tout ça, mboka ezala mabete. Mboka ezala mabete. Et dans l'étranger musuta a commis millionnaire pour les cabines batuya mboka. Et là qu'on nini que ça na mboka ezala bien. Peuple il faut ba ko soutenir ye. Na misala yango ne misala pese nzamba ko visiter biso toujours kati na misala. Mais yo zo que l'église sala rato c'est biso que un jour nzambe akosala. Exemple typique. Okoki ko benga tam surtout risibula, fierité bana matete, Jean-Paul Ngambe ba cédé là ba pesa pouvoir akamba ndenge makambo ngone kindelaka matetanga. Alors tu dois sur 300 €. Te matete ala ba te belé ba kamba. C'est ça le problème. Et ça donc qui mutaro gérant on date sur la bikara kete. Boza combien d'habitants na kata matete pour mona ke bino nyonso to bozala. Yango mona il faut mutu ayeba ko bundelaka commune na bango ko tiango soin. Yango tozo le beloko ndeki. Par exemple, au revendre boye papi matalata la matos ça tient le par exemple $500 pour aller ngotina doit mon amikete. Si vous avez 50 $, au rotadim. Si vous avez payé matalata la tide lombon, pour yo sala raté, au ebino valeur ya limité. Yo sala raté. Mbonga ko kabelo ko tshela ngodim. Si osani. Yango mona ba mbria bat. Yango mona ba ne bele mikine ka d'église mona ba sala raté. Au moins j'ai enveloppe engagement mon bandimaki. Avec ko tungisa copain na ye mo susu copain ne so ko tungisa su bande ko na ye. Pour yo zo ki enveloppe mo bo ebi kete na na la raté. Mais ba ebi se batinde na d'église. Kondimano esani. Et ko kisam. Donc nous mettre mutu au kimina église dimanche pour ebi ki na zo ki enveloppe mo ko boye pour na passer à ebi se nga kondimano esani. Et ko kisam ko sala raté ko so. Des mboka na biso eza bien batu bazana kata mboka nde bazana mité amabe. Il faut ko bongisa gestion na biso na administration na biso makamuno toteni et ça la bien. Pour peut-être comprenez que nous sommes en direct ya bato ba Hollande biso. Pour peut-être changement et quota na mboka na biso. Qu'est-ce que nous devons faire? Il faut le peuple seulement bazong sa conscience na bango ba yeba ba droit na bango. So ba yeba droit na bango changement pe ça ni. Et ça là. Mais si il y a droit na bango te, moi changement évolué et zalaté. Yango mona rakete, mutu fa yeba droit na ye. Yango mona yango te portera changement. Mutu fa yeba rakete, place on a vandi na boka na biso, soki na so minute par exemple, maya au vive. Ya bidon, pour na yeba place ni na robwa kango. Et là ni sachet et bébé sara mabele. Bilo ko nyo so toujours webi endroit ni na ko suba. Il faut ba toilette publique ça ni ezala. Il faut ba poubelle publique, il faut ezala. Babilo ko nyoto ezala parce que conscience ya mutu nyonso tout soka yebi ki na sombi au vivre na ngai na yebi place ni na kosala nini na robwaka yango soki na sombi sachet be biloko place nini na yebi pani na robwaka pour parce que kete mabele ebe baka partir ya kopal na ba sachet wana sachet ça la na 500 ans na se ya mabele ebe bakate siko ebe bisela ka biso mabele siko kala biso tant to to ko lozo mona kete e pompa ezoko leka pona boza na ngungeda yi moi passe. À partir de 17h déjà on a les pompeleki et boki ba milinga na ba veni nyonso tout ozo mona kete batu ya service nino sanitaire ba roya na ba terrasse ba na ba toilette na bino pour pomper ba kisi ba makamuno tout ba makamona nyonso tout lelo ezala rasute. Donc il faut toujours sa biloko wana yango mona kete to ya typhoïde des élevés na kata mboka na biso na malaria. Comment mboka ba banda ba de banda batu abela kaka maladie mibala. Malaria typhoïde. Masuba, et la salité, makila, et la salité, typhoïde na malaria. O bakanga kara bat na hôpital nyoso tout yango. Yango mona mutu musu sora mi ebi nzoto na ye, moi ça la suite examen, à ça l'analyse exacte. Dans ebiga agete la fois passée avec yango na somba. Na somba o na komela nzoka ndeta mabe. Pona ni. Et loko nyoso to na po soin ezala to bakete liwe za partout. Mutel libela na mokilo ase azate. Ceux qui te qui libèrent dans mon kilo mais valeur en Zambie et n'ingé ezalate. Makime n'ingé ozana makamba Zambie. Et take parce que outil to zongaka. Pas to outil to yebi, pas to kende pas to yebi. C'est comme mon lit mon abi sauf parce que nous autres est enveloppe. Et si par exemple mon lit. Ceux qui lobby zoto wana et que waya
et bébé binango moli monde muto sala rani ezongaka toujours pas ya kolo yango mona ka to bongisaka makambo po parce que moli monde pesa okende parce que nzoto ya mabele mais moli moza mabele te zongaka toujours pas ya tata place à gérer makambo na tout parce que nzambe pas tapé esprit biso pe to kuta na pe kaka na esprit yango mona ka tanto le la rakete ona mona ke longa Abraham abimela inga Abraham yo bimaki abimela ko ngeni yo na nzoto molimo na molimo fe kuta na Abraham siko zela ye poko mana image na ye po ye belonga Abraham ezalaka ngeni yango moni ke erreur ya batakala tango Lazare akufaki fallait batuna ye maramni yo mona ce jour de mort abosana ko tuna po parce que nani Lazare tanga seko ki bato abosana ko tuna ye po bima ayaki na esengo po koma na aspect ko lega ndenga zalaki lisusu tu comprends so esengo zalaki na ngona bato abosana ki bateli ka seko siko batuna ye kete frère na biso ndeko na biso nini yo monaki na nzela liwa bato abosana ko tuna po ngwana petit loto ebelo ko comprendre ngote siko bato nde basa yere fala batuna na nyoyo Lazare, erreur rabiso de tomber victime. Ok, nous chutons déjà petit à petit vers la fin. Rapidement, mot de la fin non, par rapport à l'émission plus bas dédicace. Donc, et là, on y surtout, et il y a un tango. Conflit, il y a Oyo Congolais Botia, il a fallu mettre Gims Bolon plan. Mettre Gims à divertir la bande de Congolais. Tous les conscience na biso, la chère internet, bino de Botal la biso, Bozora Makoto, Botal la Makamebele Nini. Toujours évoluer na kati ya mboka na biso donc to tika komemela bato ba conflit oyo o bato ba soini bo monité o place bato ba inani bo monité mais bino moko bozo ko kanisela bato so kanisi to ba kanisela Clarisse de Canto Clarisse Lutadila Nathalie Lutadila Chaga Lutadila Ami Godje Lutadila bana mame Mili Claude Moseka posomoine de suka mindele Cédric Ndomba c'est Luzindala la Kolo ayeba kozana onyo to ezala toujours dans les bons. Sur une taille lisusu grand-père Gauthier Mouteba Vonvoya Yoka Pitsuki Nzendi charge abana Fokobel Kolo ayeba kozana yo nyoso tu ezana nenga limema de ngamba bomo yo to ndimala sa mokilo eza toujours mabele donc so inazo komona lisusu nazo mona susu Juvin Spanda Dani Nguvula Alino Kabouverdiano Kolo ayeba kozana o Gigida Kosha yo ebika ndeto solaki nyoso tu ezana ndenge ya limema Pamela Liseki Jolimba la Rosa maman na Fanny na peso mbote na Kevin Pululu so na tele lisusu bite à la rose yo yebika ndenge bobeta rabia toujours na konisa Laura Mbole boza la makasi Beni Mbole boza la makasi kenda batetika la bato Jean Mbole père sonam Kolo ayamba molimo na yo toujours na ndenge ya limemia Gino Corredia Kolo ayeba robatelo mavinga kimia ezala toujours Alima la donc Kolo ayeba rozana Didier Alima Nzambe pa batelo merci beaucoup. On est arrivé à la fin de cette émission de cet entretien avec Konista. Un grand merci na yo longue jambe pourquoi pas Landry japonais. Je salue encore my bro Eric Mboli Eric Mboli na peso mbote belé nazo lela na na fille nazo lela na na fille yana na fille nazo lela. Pourquoi pas Doni Kimba, Debel Moussa Kinzilu, grand prêtre Mayamoto, Maya, tout le monde a personne Bambote Belé. Merci vraiment à tout le Kaza Olanda. Biso, je vous dis ciao. Batubayate, Obanda Bango Mabe, invitation à ardoise, mais avec Given. Invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow Lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabé. Maison Given. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison Given. Badingamboka Boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez! On n'aime pas le